yo moko na conscience na beaucoup na yo démissionner na ningo tala Cameroun so moko na démissionner yebisa bango tena longo yo moko on a pouvoir le moloté excellent yebisa bango ke na longo na nga excellent s'il vous plaît hein ayina lo babu azasi oyo ezabakite oyo Moule beti na nuke. Moule beti kokose na moule makamuke. Papa. Oyo ezaki ya kilo. Ezaki kilo. Oyo eza na béton. Ezaki kilo. C'est ça l'argument. Donc, on a un rapport à qui je fais un rapport qui est pour nous. On veut démissionner, on pose la activité, on veut aider le quartier. Mbote na baimboka monde entier na mon boss Serife Kisombe na Papi Kelly na Armand tuna kati Australie na Hervé Mwamba na le grand coiffeur Freddy Kinkela Zinga na Western World na Parfum de Londres na Malé la super champion de Londres le toza na kati ya rond-point Gaba en tout cas toza na continuité ya démolition ya rond-point Gaba toko tozaki na ngambo kuna ya rokenet ba rokene monga fula rokene ipen toko topesi mukango to baluki na ngambo rokenet sous région place aux démolition ezo ko salema to yaki lelo pona démolition continuité ya démolition toza wana toza pona continuité ya démolition ko lakisa bino ndenge ni bazo buka rond-point Gaba ezonga munene nango ya kala oto yebaka mutongo zaka ba miki rond-point Gaba ezaka munene lelo ikondaka na ko ndeko na biso batonga na nzela de bazozongisa rond-point Gaba ndenge ezalaki liboso zaki elongo na ministre yemoko Léon Mulumba zaki wana yemoko atambolaka sur le terrain aboya na yeke bayimboka bazwa raison ke ote baboka kinga limite yango te yemoko ya relaxa limite o eza o flama atika ki o limite o yebani ya biso moko ya mboka yemoko ya kawana zaka na biso alaksaka bayimboka ke place eza yo te place eza ya l'état esika no esuka ki yango pa boyi na raison po biso bayimboka to saka mingi mona bandeko bazaka otenga babuka ki ngai kutu babuka ki ndako na ngai babuka ki na nko te ye moko azaka sur le place azaka sur place wana pona koyebisa pe bayimboka ke esika otongi eza esika na te eza esika ya leta tozana pe longo boko mona bino moko na bilili boko tala ye moko ministre azawana ndenga do sola na bato pe de dokiti esika o bemba mebe no so boko mona wana ezala ya Afrika bako buka eza na nzela eza la église wana eza wana ekokuya po eza na nzela bandako mingi eza wana bako mona bino mo baotsa basine oyo bakoya kobuka bapesi bango déjà avertissement ka mingi te bakoya kobuka bapesi bango pe temps babimisaka biloko na bango malembe po eza raison te ke non biloko na ngai bebaki ndenge basalaki démolition babukaki biloko na ngai bebaki non mpona bongo te yango bapesi bango les mises en demeure pour libérer espace pour baya kobuka pour l'état récupérer mabele na ye eza pasi pe mawa boy ba pasi oso mapangwa bino bat boza na poto boza monde entier bisinga so bozali bo benga bandeko na bino so boza mapango na rond-point bo miyebelaka déjà ba koya kobuka bino so boza na nzela bo miyebelaka pe bino ba o bozoli ko somba lupango boye ba sekani bo somba lupango bo somba lupango teke ya mafia o somba lupango no yeba ke limite na ngai lupango esuki awa po soko bakisi en tout cas ministre ozala wana pona kobuka yango to na tiki bino maboko jino kapa ya bolanda bino moko
Essa yo no tiene la otra. Essa yo no tiene la otra.
on fait quoi? Quel moyen liboso?
okota trop na bavideo. Presque na balabala awa toza na commune ya Ngaba kuna commune ya Lemba commune ya Ngaba bozomona démolition ezokontinue yango tozokontinue kobelela tolobi bandeko nyonso batonga bandako na balabala barespecte banorme te ekozala démoli. C'est pas comment il y a. Ah non, chef à quartier. Je crois qu'il y a plusieurs gouverneurs à ce moment de plusieurs reprises parce que vous avez c'est pour ça que vous avez un chef à quartier. À 3 mètres de à 3 mètres, à 2, non, à 0 mètre. À 0 mètre, il y a le chef du quartier. Voilà, mais ça va. À 0 mètre, il y a le chef du quartier. Vous avez la situation pour lui. À plus forte raison, le quartier n'a pas au contrôle on est. Qu'est-ce que vous savez pour la quartier là? Comment l'espère bien? Démissionner là, non, démissionner. Pourquoi il a un pouvoir le volonté? Démissionner. Parce qu'à 0 mètre, il faut ça bureau là, il faut mettre la bien. C'est ça pour lui. Il y a aussi un niveau à beaucoup. Pour la commune, pour la quartier, démissionner. Non, démissionner. Pardon. Vous doit poser ma activité. Son excellence Daniel Bumba appuie immobilisme. Appuie immobilisme. Poser ma acte pour lequel ma personne fonctionne. Vous êtes chef du quartier. Devant le bureau, on a les appuis. Pour le quartier, nous en avons. Nous avons démissionné, pardon. Nous avons pouvoir en Longonoke. Nous avons pouvoir en Onate. Nous avons conscience de démissionner. Nous avons la caméra, nous avons démissionné. Nous avons pouvoir en Longonoke. Mbula beti na nute. Mbula beti kokose na mbula makambo te. Papa. Oyo eza président eza liboso ya bureau. Bureau na. Non non. Eza ka bureau na. Oyo eza na béton. Eza ka bureau. La police eza kuna na. Mais yango te na ça. C'est ça l'argument. Donc na sala assainissement, c'est pas un rapport à qui est. Je vais faire un rapport qui est de Troyo. On veut démissionner, on pose la activité, on veut aider l'État.
à tous à poste au beau, il t'apporte le travail. Pendant à tous du ministère à beau. Oh, quel est ça bouger ma baille? Ah, bouger ma baille. Ma baille, tu as ma baille, Nicolo. Bête à ma mère. Oh, oh! Mabaya qui est? Est-ce que bongo? Est-ce que bongo? Est-ce que bongo? Merci bozaki wana ebele bayimboka kolanda bino moko bomoni na chef du quartier atongi na nzela ye moko leta atongi na nzela po pesa biso exemple nini teke biso beto kolanda lokolo wa tomoni ye moko atongi nga pe na koya na sani na tongi place na po ye moni faza ka exemple na biso ya exemple atongi na nzela ne ministre ye moko ayaki wana baki kobuka place wana eza nzela ta ye moko leta atongi na nzela chef du quartier. Oh, mapangu nyonso ba dossier so mapangu eza côté wana eza na kati ya bureau na bango batongi na nzela nde bomoni bomba ndo bimisa biloko ba buka bango baza na nzela pe liboso na bango sous salité ministre atonaki bango liboso na bango salité bino momoni salité za liboso wana pe la police eza wana na kamwe mingi la police baza ebele bakoko so ata salongo tata baba na mike baleka baba sali bango salongo place wana en tout cas pesa ki passe mo eza ki salité makasi nde omoni démolition babuka ki bureau de quartier tozonga soko buka su bureau à la police wana nyonso tout esika na etikala vide na ba ndako nyonso bomoni wana bino momoni ministre akoti na mapango koyebisa bango bisika oyo eza ya leta bisika ba limite le pont na bango suki oyo etikala eza ya bango te batoya kobuka bango bapesi bango déjà ba avertissement ba ndako bombimisa biloko na bango po baboyi na bango eza te ko babuka ki biloko na ezaki na kati non déjà balobi ton to ya sumba sima to ko laksa bino subo ko mona bino moko ndenge démolition ko sama na kati ya rond-point Ngaba en tout cas mikolo démolition eza tuki
bisika nyonso soko yebi ko somba na nzela milenge na erango yo yebaki bakobuka yo pe tango to somba lupango tala siko to somba lupango so na baninga po biso ba locataire songo kota lupango batokena ko tuna ba voisin eza ndenge nini so yo to tuna na to somba lupango atiko somba poza musika oza na poto okotangisa mai ya misu bisiko kozala ntango babuka lupango no moko mona na video vandi omwa lupango nde bazobuka na mbongo na pasi ekozala pasi pe kosala mawa. En tout cas merci bozalaki wana ebele. Merci na mon boss Serifé Kisombe na Papi Kelly na Armand na carte Australie na les grands coiffeurs Freddy Kinkela Zinga na Western Gilward na Parfait de Londres na Malé la super de Londres na Remedy Mwambale Mwambano surtout papa Christian Kachunga papa Jedeo Kaimbe joyeux anniversaire papa Jedeo Kaimbe joyeux anniversaire longue vie. Merci bozaki wana ebele tout le monde ani mbala esima bye yo.